bakoko babisu bazalaka na sere. Émergence wana TV adu elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir. Ba voix mo bini balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Awa, et pas un de mido. Awa, bon, on a solo ya papa Hervé. Bon, on a tous les masolos politiques. Ma solo ya Bible, ma solo ya boin, ezo sangisa ba Congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banque, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Oui, salut fidèles internautes, je sais que vous nous suivez partout à travers le monde. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de écouter Nabino Lissousou en 2021. Le Seigneur nous a accordé la grâce de mon Lissousou Père Okuma Sous na Mbula Oya Sika. Et c'est vraiment ma casse parce que Bisoba na Yolo, tu auras toujours fier et Sengo, Pena Nzombonio sur tout ça, rapport à la quartier na Biso Yolo. Et Lelo, la question est vraiment simple. La question est vraiment simple. Toujours poser moi à Yolo question car moko. L'année 2020 vient de s'achever et maintenant tu entamé 2021. Et s'il faut adresser une phrase à l'égard il y a beaucoup mestre, il y a commune nabiso ya kalamu yo kolobanini. Lelo dossier zaka bongo, lelo question mama leka non premier até. Ouais. Lelo question zaka bongo, toyo kanol bana yolo ba ndenge ni ba vivaki na 2020. Et le Ronin au Boukoumès, on a ça qui en 2020 et c'est pas le Bango. Bokoyoka Bonka, rien qui n'a question parce que chacun va donner son point d'avis, son point de vue, pardon. Alors, raison pour laquelle, le Namiki Sousobing a papa Nangayu, Willy Mwambalelo, il y a une question et l'Andi India Rolanda. Oui, papa Nangayu, bonjour, meilleur vœu. Bonjour, meilleur vœu. Oui, plaisir ça vraiment yangai le lotoyer parce que tout ça na yolo on biso to bindenge nezo évoluer ndenge nezo mata ndenge ezo kita penda nezo matela. Alors lelo le Seigneur nous a fait grâce tout ça en vie tout mon évolution ya yolo. Question ça kaka moko to poser na bana yolo nyoso tout. S'il faut dire un mot, une phrase et pas beaucoup mestre na biso azali kotala biso na minute na personne ya JC Kadima yo ko kolobela nini. Bon, d'abord, dans le banane, d'abord, meilleur vœu. Parce que l'année passée, tout comme une année à Sika, il y a un banane meilleur vœu. Mais ça, c'est n'a adressé pas naïe. Et pas, nous avons adressé d'abord dans beaucoup mestre et puis voisin dans la classe. Tout le temps beaucoup mestre. Tout le temps naïe, troisième primaire. Ngai na 5 Gabriel. Ah bon? Voisin na yo Mwamba. La troisième année primaire na 5 Gabriel. Année passée, Oyo Salagi na Yolo, Yomogo Yebi. Malgré la visibilité, ils appellent ma capacité. Mais en année 2021, tu as vu que ça année Mogopo na Yo, au Salabiso Action, au Salabiso Sentiment tant que Bana Yolo. Tu as vu que ça n'a pas passé pour le Salabiso Bana Yolo, n'a pas passé direction la Biso qui moins ça. Chotali na quoi qu'appelle, ils appellent bien. Ils ont sonné qui te côté. Tu as vu que ça na compétence na yote. Mais ce qui est bien, moi mon lobeli. Na niveau yo zali ya bourgmestre, ce qui le lot monique oye na commune na biso na niveau à quartier na yo oh yo betelaki avant comme bourgmestre, au salaki ba tournoi na Kaminati. Na terrain Kamino salaki ba tournoi à football, au salaki ba kambebele na yolo. Mais le lot oyo, ce qui le lot moni oye parmi ya molobeli. Ya yolo quelque chose à moi na kimbango zape moi na yolo pour vino mobimba autant école primaire nous na yolo mais sur l'autre moni oye ata molobeli ya niveau ko ya capelle wana ezongi bien et c'est la fierté makasi ya 2021 et c'est on a biso ko zala pena ngapo na nga na kolobela yo attaquer collègue no ya classe voisin na to benga ba voisin
salela biso eloko wana esa biso kitoko et puis tosengi mpe na quartier na biso ya yolo surtout yolo même propriété ya kati ya quartier na biso ya yolo tongi tomona yango ndenge ezalaka yolo oyo ezalaki koya kobeta bamatch batournoi mpo oyo moto eza koorganize batournoi na terrain kamina mpe tolinga tomona yango ozongela biso susu ndenge ozalaki koya tomona yango lisusu donc nga na koloba na yo surtout bameilleur ve bon travail okontinue kosala mais sala surprise soki osalaki moins bakisa surprise parce que kozala bien mingi na mosala na yo. Deuxième point na ngai ezali JC Kadima yo oza koya yolo awa okota yolo oza kota ndenge nini na véhicule na yo ntango yo okomaki bukumese est-ce que ndenge ozokota na véhicule na yo okobanda yolo kobanda coin ya bongolo wana kokota kauka te kaka coin ya bongolo okokoma ezo na mutuka na yo obandi mpenza kimwenza ti ezo parce que eza komini na yo nyonso eza ya kobeba kokota yolo mopanzi okota boye ya kobeba goudron eza te meme kokota terrain oyo eza organise babale na kamina eza ya kobeba tous les nzela eza ya kobeba eza mpena soki kitoko te soki eza na compétence no te kimwenza tokondima me bongo sikoyo nyonso etikali eza na compétence na yo te bongisela biso nanu baniveau na biso ya niveau ya yolo nord bantene na biso nyonso ekoma routier tala matonge oyo kasi banani basalaki lelo oza bokumese ozalaki mwana soki ovandaki na yolo te oza mwana actif ya yolo mpo bakisiono mingi osala yango na yolo yo mo oyebi moko lisusu otika fruit na biso na yolo wana eza virgule motika fruit moko na kati ya yolo siko fruit wana otika na kati ya yolo wana tokoyeba fruit yango te vraiment wana eza bwati na biso na ndenge naloba ye moko ayebi bwati onde nasolobela ye atikela biso fruit na kati ya yolo fruit wana sikoyo na kati ya yolo wana un jour fa elule mpe na mutuka ti sikoyo akota na baba nini mpo nyonso eza ya kobeba susi na biso yolo ekoma ndenge matongi aza na baentrain nyonso soki lelo kapele etondi kimwenza université etondi kazangulu nzela ezali efo ebonga mpe bande ati ezo soki kazangulu ebebi kimwenza ezali me na kati na biso na baentrain na biso nyonso oyo banzela ezali ti kokoto obimi mpe kapele okoto obimi ti obimi wapi ti kuna na suka. Oui, merci vraiment pour l'intervention. Nous continuer toujours. Le Tobaïka question Zaka Moko 2021 s'il faut s'adresser na Boukoumès Kanabiso yo kolobela nini. Yango le to kutana bana yo tout au solana bango à suivre. Fidèle internaute, nous continuer toujours. Il analyse comme je disais toujours que nous sommes là au service de nos abonnés et surtout bana yo tout basé à Kosepela parce que le loto kiti na yo loto kiti sur terrain et tout à l'heure la mboule était kobeta mboule aussi là. Yango le to kutana ba ve na biso ya yo loto là. Question à Moko, tu vois que question à Moko, s'il faut s'adresser na Boukoumès na yo ya commune à Kalamu en tant que moi na yolo, JC Kadima a autant la minute yo okolobela nini. Oui, na moni na mpanzi na ve na ngaki. Oui, bonjour merveille. Merci pas vraiment vous autant. Oui, émergence One TV loto kitina yolo, to yo sa musala kandeza parce que Boukoumès na biso JC Kadima a travaillé depuis 2020 à CLCB 2020 hormis mandat na bandaki mais en 2020 bilan naé to yebi biso surtout des alaki. Alors en tant que moi na yolo eux émission yolo analyse s'il faut s'adresser na Boukoumès o bisé liloba moko yo o bisa Boukoumès no nini pe ko senga nini. On senga depuis ba Belge pratika yolo mobutu aye atiki yolo za iboité yolo comme salité moko impossible. Donc salité qu'à niveau boucher dans la botamia on a collé à je suis né à Yolo, grandi à Yolo, na ebi Yolo tous les quatre coins, ba quartier tout une Yolo si na camping. Yolo comme salité, si camping comme salité, en plus qui mwenza ça la iboité, aujourd'hui Kasangu. Non, qui mwenza comme salité, sable, tout ce monde il faut attendre ba nino ba motocycliste ba sala rawana ba chango na kati ba mabele
les autres service ya sanitaire balongola mabele nyonso tala bidon niveau tu es rotonda eza rotonda eza bouché donc faut kini bopete kitakoto wana kutu obligé kasangulu ebebi ebuka la partie ya kamina bato ofede bayiki kotala ti lelo tozomona eloko moko te kimwenza baatro ozwi kuna una kapelo koba liziba ya bambisi ebukana ti lelo ebeba tozwi direction ya bongolo tout ça kuna nyonso to eza yolo tokabwa entre yolo na kauka kotaki mbangise ti lelo eloko mo ezosalama te Chantini asa gouverneur ayebi yolo mobimba bourgmestre tuna bourgmestre na ye oyo ya kalamu nde akosala musala oyo eza mabe ezokutu koloba te praticable eza ya kobeba kota bwanya ma etondaka ya bouche tondokende kala toyebaka ezalaka babenga yango mundele ngulu ezalaka kuna kote quartier la terre kuna tona quartier la terre kuna bano changer avant kutu ba oyo komana ba succès toyebaka kuna nanu yolo Dallas otoyebaka Dallas kuna nyonso ebeba ekoma salité. Oui, merci beaucoup. Wana pena au décrire pena la réalité za na yolo. Mais ce qu'on ngai question ça ka moko. S'il faut oyebisa beaucoup mais je sais ka dimanche otala biso papa na biso ya commune kala mo en tant que mwana yolo yo ko senga ye nini. Non senga je sais ka dimanche je le connais très bien na yebiye asala musala. Mais ça déjà musala. Asala musala. Tout le monde en côté. Et le monde au salaté, tout le monde en côté. Parce que les gens salité tilelo. Pour te voir n'importe où en Dallas, bah moi na route et puis la route te, ya zela, ya chaussée puis la raté. Koulou na route aussi la te. Donc yo le comment salité. Yo le comment salité. Yo le comment salité ya ko sakalate. Dallas maintenant kuwa route ko lobate. Ba câble beba. Mamlo se beba mai kuto comme mystique na kata yolo. Donc notre bi yolo ngobe to benga Dallas ekufa. Kasangule ekufa ki mwenza kuto kolobate ba kanifo tout boucher beba. Oui, merci. Yolo bena ba boma yango. Oui, merci bien qui maintenant on s'appelle rapidement na papa. Merci. Oui. Oui, papa, bonjour. Bonjour papa. Tellement tout cela rapidement. Oui, papa ovandi wapi na yolo kombo na onani. Bon, kombo na ngai babenganga mwamba mais na musala naza couturier na yolo banda kala babenganga docteur Mac nga naza mukolo otif 2000. Bon, oui. Merci papa. Merci pour la présentation déjà ba mère Venayo et puis merci. Ba abonné to Emergence One TV baza na plaisir ya komona soso Vena bango ya yolo. Oui, les émissions yolo analyse. Le lot to yeka na question moko. OK. Nous avons beaucoup mais oaza déjà actif ou azali ko travailler azo sala makambo belé parce que comme na kala mweza kaka yolo tezaki mbango ezape matonge ezape ba campings. Mais tant que bana yolo s'il faut s'adresser na beaucoup mestre na biso JCK Dima par rapport à quartier na biso yo ko senga beaucoup mestre nini taka ni toko type 2020 nini sengeli ya sala bon ezana no kutuma wa trop pona ko bangana no kaka soko keka ka pembeni ya commune busoto ebandi kaka wana commune na biso eza entouré na ba boutique ndako ya l'état oyo pende feza na lokumu mais entouré kaka na ba biloko ya salité moyen te bon toko senga e penza en tout cas oyo akoko sala biso ya malamu bata la biso ata balabala te babungisa biso balabala awa kala mingi te totaki kokufisa pitchen mwana na biso ya quartier auti kokufa kala mingi awa te pona basinga polele boyo bakipaka yango te o comprendre bon bazo sala balabala yango bazo sala entretien moko ezali te vous comprenez soki basali balabala entretien ezali te ekokufa kaka ozomona ta ba mikili mususu tambola pe mwa ba mboka mususu okuta balabala propre OVD musana ye yango wana office de voirie et drainage mais basa asu musala wana te ekomaka bato ya quartier ba petit quartier ba yokani ba misi mwa ba biloko na nini en tout cas eza mwa pasi matériel moko eza te vous comprenez total ko ata ba commune mususu okomona bourgmestre telema talo ko la commune alimité. Le commerce est limité vraiment. Le commerce est limité. Oui. Mais c'est Douglas. Douglas Nkulu. Mais à Telema Penza.
atelema azolanda makambo soki boye akoleka pere moko atamboli atali boye te abengi mwa bato bosala boye après eloko mosusu. Mais papa biso pe kadi masala ngo ngai naza mwana yolo nalandela makambo très bien papa zo sala makambo soki toye lelo toye ko senga bino bomeka un peu koyebisa oyo bino bomoni simbi te pe bosenga asala ndi yango toyeli omoni yolo ozomona yolo babenga nyonso Dallas ngai nakoli na ezo tango nakoli na ye yolo nord awa sikoyo naza na kauka donc banda kaka campings ti kauka babalabala ezalaka bien ata okoti babalabala ya mike boye omona balabala eza très bien sikoyo eloko ngai nakosenga mpe bandeko na biso mpe ya pembeni mingi bakomisa baterrasier koma fulu eza mpe toboyi te mosala mpe oyo ya ye ezali biso pe par na biso mpe ezali oui foto ba pe vérité omoni lokola babalabala boye il faut ye bourgmestre atia pe bato basalaka baentretien babalabala po ebatelama vous comprendre biso pe na part na biso totika kobwakaka bafulu après biloko wana ezosama bongo mpo na nini batiela bato baplace ya kobwakaka matiti te tout ça comprendre biloko ya ndenge wana. Oui, merci vraiment pour l'intervention na papa et moi mbote moko na moto azotala na minute oyo bon papa journaliste merci beaucoup na ndenge pe bokanisi biso boye kotuna mpona quartier na biso commune na biso na sepeli mingi bonne année na yo. Ok, merci vraiment et toujours continuer toujours to que la question est vraiment simple que à tel point que mutu surtout a la capacité pour répondre on to bien to si 2020 to siko na 2021 nini yo mwana yolo oza na ikati ya yolo usa toza libanda yolo toza na bamboka libanda nini ko yebisa na bukumestre na yo asala na quartier na ye question ezaka moko pour l'année 2021 toza déjà en janvier 2021 to tikala encore na 11 mois tozo continuer nango ya travail alors yo ozotala okosenga bukumestre na sala nini to o nini asalite fois sala yango ne toza na ngwa lo to sona bana yolo ya solo masala kapusa na ka bino hapa mi bato faut bosaka pe musana yolo ezaka teke omoni salite boyo ya bukumestre ya obungiselo na tinelo ozela ka bukumestre te papa to ba tout à l'heure que non par ya bukumestre ezali par na biso pe ezali siko yo na par na yo osaka de nini pour na yolo ngona bonjour d'abord monsieur le journaliste yo ameave merci vraiment à Nebo Kanisi biso vraiment boyo kita na mabela yolo poto lo ba rapport ya quartier toujours fan bonga matelema tuzo za bu poto lo ba quartier to fan on a pas na biso population to habitat auto fan na kata yolo toujours ça au 5 to sala pona quartier na biso za propre mais à propos que biso auto ko sala et simbate il faut appuyer d'abord ezala na numéro 1 oyaza nani responsable ya commune na biso akalam parce que yene mutu a capable à repesa biso force pour na biso population to na yolo pour to zape courage à simba o sengito simba pour na quartier za propre. Merci vraiment, merci pour la réponse. On répondre vraiment intelligemment. Merci que monsieur les aboué. S'il faut aussi nga beaucoup mestre na yo. To beaucoup mestre na biso commune akalam papa Jiseka Dima nini o sengela sana yolo oyo moni ya salité nini oyo moni na yolo zo simba te oyo sengeli papa ye moko kota makambongo. Bon pour nanga na websa Jiseka Dima etaki papa nazoko kanisa jour mobo azalaki na biso awa na terra kamina alobaki aza mwana kalamu akotikala jamais kotika kalamu eza na bosoto mais etake biso population auto vivre na kati ya commune ya Kalampe parce que ma na quartier yolo papa Jiseka Dima maloba oyo loba pour na quartier yolo pe pour na commune ya Kalamu na niveau mo ekokisa miti mais on a kotala papa Jiseka Dima umeli makasi vraiment na commune ya Kalamu umeli vraiment makasi mais toujours regretter fort toujours regretter pe to kamwa na comportement oyo vraiment to mo vivre na on na kati ya commune ya Kalamu mais to senyo vraiment parce que to yebi ke tozo courir simangonga pendant que ngonga ozo okende mokonzi mususu akoti mokonzi akoti na minute oyo aye amemeli biso kini bopeto mais kini bopeto o mokonzi Gentini Ngobila amemeli biso na kati ya ville ya Kisasa et surtout biso bana Kalamu vraiment to mona kini bopeto ngotia mais soki biso to kosenga papa Gentini Ngobila to kosenga na nzela ya yo Jiseka Dima ke gugumesa na biso ya commune ya Kalamu mais papa Jiseka Dima vraiment
kini bopeto vraiment biso bana yolo to se retrouver na ngote to mon avant-hier honorable na biso ya kauka honorable na biso kauka Jean-Marie Lukulas auti ko sangisa wa jeune pona ko sala bopeto et to moni abanaye ka moi lire bien mais un temps sur moment to mona lisusu e continuer ya moi ma trop vraiment surtout pona banzela kozwa bongolo bongolo quasiment bongolo na kimwenza n'en parlons plus parce que tout le monde a zolé kana yebi ke place wana nzele za ko beba makasi soki to yeli susu quasiment ya kimwenza contre Avenue Kapela na minute to yeba te libulu to pesa onko monine mais juste ka dima yo moko yebi e moko zo mona nyonso et alima comme obiso to ko sala rappel te mais quand même yo moko yebi luka o sala solution à travers na yone ba konza likolo ne ba koyoka obiso to soko senga o to senga à travers na yoke bobongisela biso senga obongisela biso poto ba kotambola na kimia pe mayanga. Merci vraiment olobi kitoko na sepeli ndeko. Oui, toujours continuer toujours élément la biso ya mkola lelo vraiment tolobi ka clair aux amoi na yolo s'il faut s'adresser na beaucoup mestre na yo jusqu'à dima yo kolobela nini donc toujours continuer toujours masolango à suivre. Oui, yolo analyse les autres continue toujours on est au bisabino to promettre abino peut bisabino toujours OK. Monsieur Sapis nous a toujours un service na bino za quartier na ngama bien. On est juste en face à ring na biso. Donc des aboué donc venir pour na yolo vraiment te. Pour la yolo peut na continuer copo. Donc pour la yolo peut na continuer msala na ça msala pour quartier na ngai et toujours continuer toujours to ba bien toujours rappeler que s'il faut s'adresser à beaucoup mestre na yo pour l'année 2021 ndenge to koti 2021 boye yo koloba nini. To tiele pe numéro 1 na C au le balaba commentaire au benga appel sur la besoin de ça na émission yolo benga biso to ya to sala émission to sala mamba yolo to na besoin to ba mamba yolo ndenge ni évoluer ka yolo masola yolo kala na masola yolo lelo na oni to bongisa pona lobby donc pour ça na biso bien des ya ngwana. Donc toujours continuer toujours émission tout ça ce qu'on a venu ba WTC de Bruxelles a venir ba venir ngai papi bile liso y mettre au séant mais a venir ba ser ngai mosquée a venir ba ser na mosquée a venir ba ser nana donc a venir ba na yelo ba yebi mingi a venir ango déjà toujours benga ndeko poussa na déjà ndeko poussa na temps vraiment za mingi te ndeko bonjour merveille. Merci carrément. Oui, c'est un exemple maman kasi lelo to yelo na quartier na biso to yesu ko meka un peu ko sola na bino to yebi yelo ndenge komi actuellement eza ko mama ko samba te parce que to tambola na yelo to vendre na yelo lelo to qu'est-ce ça ka moko je sais ka di ma hôtel na biso ça ka neti je sais ka di ma yelo liboso caméra ozo mona o c'est que yo en tant que moi na yelo s'il faut s'adresser na beaucoup mestre avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour yo ko senga nini pour na 2021 o mais liboso pe ba yelo no so mbo tene mo beaucoup mestre na biso. Bon, Azar Mokonzi a commune à Kalam. Par rapport à Yolon des années 80, on dit comme le lot, ils sont différents. Yolé baby doit pas se rouler qui zaté, qui monte non, il y a un mot mamingi, Kobanda croisement victoire qui monte pas se rouler qui zaté. Bah boutique inutile tongama donc là rouler qui zaté, Yolo sa salité. Et ça c'est tout Yolo nord, Yolo sud, Kimbangu, Kauka donc nyo soit salité, oh c'est le monté. Ah bon, c'est Yolo et c'est la soin des élèves là. Place à coloquer là, tout le monde collecte la macadam, place à coloquer zaté, ma boutique comme que déborder ti, chaussée de Kimonza. Place à coloquer zaté, aussi pas besoin de non, il fallait pas ça là. Et quand on a un croisement Kimonza, taper les kangango, il fallait pas ça là. Fallait pas. Il y a des mots qu'on a comme la calam. Ce qui est recocaté, à quel point on a niveau gouverneur à ville à Kinshasa, à l'Eli à Chima Koki, or que bon ça biso yolo, yolo ça ko beba, en tout cas yolo ça ko beba. Avec la biso ma bon ça yolo. Parce que les zaté, les saletés qui mangent au bébé, tout ça na bisa malonga tina yolo c'est mamingi. Yo c'est ka bis na yolo. Ndeko. Wa mokili, yo za mokili nini? Yo c'est ka bis na yolo. Le comment on samba belé zaté tebi vini to comme on a Congo, a vini to zalango. Donc des aboué papa na biso je sais ka dima asali musala na 2020. On a to ko boya ngote. Yolo za munene en plus ça peka beaucoup mestre ya commune ya Kalamu za beaucoup mestre ya quartier yolo te donc là nazo tendre bino microbe et ça pour bebisa nini oye sengeli asala ndena yolo parce que toujours linga critique te parce que critique ezo bongise loko te to na besoin vraiment que note mokonzi to lingi na 2020 au CLA biso 1 mais na 2021 commissaire Satati na 8 et loko tozo linga nde yango wana il faut encourager mutu
musala azosala bato mingi balobaka okotia mpe na poste wana asali mpe koleka ye mais bato misusu mpe oyo otia mpe wana asali nini abomi su koleka ye. Alors il faut être sage, il faut répondre intelligemment. Bon, pourquoi vous mettez année passée 2020 tout le monde qui au salaki to beto maboko to ça pour une nouvelle année 2021 aussi la biso plus à koleka aussi la plus à koleka na yolo donc la pour ça dans yolo c'est la propre c'est la bien parce qu'on vend des ala parce qu'on koleka ils adorent surtout mi la parce qu'on koleka papa parce qu'on koleka zate yemo ya tala parce qu'on koleka zate et puis dans le plus on connaît mboka Fati papa Fati yemo les canons de jeu la comme nous souhaiter la personne yolo des ali ati yasona yolo des ali yolo bébé parce qu'on koleka zate papa surtout qui moins ko beba qui moins baby qui moins baby bongo le baby hein bata soli comme ni na qui moins bébé papa te le lion papa pour mesque après c'est mon Fati mo konza mboka on a matambele pas soli na bureau o sunga biso ko tala yolo ndé comme papa. Ok, merci vraiment. Merci vraiment. Tout comme il na souka émission na biso, il y a après-midi à Lilo. Un grand merci vraiment à l'équipe technique qui assurée par Junior Kapaya et surtout un grand merci na Pirma Salanga et Rodi fidèle de Castro Rodi Mwana donc même moral toujours. Quand tu es dans sous copana depuis mo ebika masolonde za. Chéri Doudou na pesi mbote donc yebena ozaka toujours na présent na pesi mbote mingi na Michael Bassa sa bonne guérison. Bien qu'il va mi bezo tungisa Michael mais courage ga et Simba. Mbote makasi zusu na exousia mwanda latéral puissant, latéral à tonda, latéral au penda. À ça 55 matchs, 55 centres. 55 centres dans match moko donc. Courage à toi, force à toi donc makamboza kitoko. Na pesi mbote mingi na bana yolo baza partout, ou baza éparpillé à travers le monde entier. Ah toza na yolo, toza na veni on a rappelé les sous. Donc tozo continue toujours. Tout comme la biso vraiment dans souka émission, il y a un monument à dédicace na bana yolo ba vena encore ba monde qui a un niveau ya Grèce ve bambote no yango wana ba vena nga lokola ba Carlin Itonga depuis Londres bambote no yango wana ba papa nga lokola ba papa Santos na niveau ya Belgique moi na avenue Njili donc papa nga vraiment Santos vraiment na sepeli makasi bana nyoso tu ya yulu bazali banda mboka bo s'abonner sur Emergence One TV na bo sanité yo na ko bo sano jamais sponsor na ngai vraiment et puis muto a soutenir ngai prena à tout moment ça va toujours pour nous répondre présent na kombo ya Hervé Lupanadio autorité morale Hervé Lupanadio mutema batu ya mama Aminata Kiazola na niveau ya ngavula na coin wana kaka ya ngangole pardon na coin Hervé Lupanadio aza mwana wacha et na pesi so mbote makasi na merdi sabwa et puis na mama Bénédicte Mbayi bango pesi so bana yolo merci na bino tout bo continuer toujours kolanda yolo analyse na oza toujours wana pour na ko sala bino musala oyo commentaire dans la besoin nango bo pesa ba commentaire yo pe émission est concernée yo mtozo ta na minute yo comment na si wana le ba o esengi nini oyo remarqué na 2020 beaucoup ça sala ki na o beaucoup ça sala ki te aza papa na biso to bongisa ensemble parce que bike les linges sales c'est lave toujours à famille na bandé les sous les linges sales c'est lave toujours à famille aza papa na biso to lukate to kitisa papa mais to lukaka to matisa papa ça musana na bien et sika o papa travailler bien te papa abonisa donc papa je sais qu'a dit ma meilleure veine na yo ba bonne na yo force à toi continue toujours ça toujours musala na yo malamu papa bongisa les sous bureau ba idée malamu ya kaka ndenge ba to bazo critiquer ka bonga pe ba yo kumisa donc ba to ba critiquer musala so ça mi bien ba ya pe ka kumisa kolemba bana te kolemba biso te ozali papa ce qui monte ezopela so bani kolongola ka koni à tout moment type moto ngo kufa donc tout ça toujours na pour ça na ba o bazo critiquer na ba bazo kumisa ensemble tout ça la force ya yolo merci papa je sais ka dimana sepeli parce que olandinga na minute oyo ezali Emergence One TV ezali chaîne na yo ezali Emergence One TV ezali chaîne autre kozana pona ko lobela pona makambo ezali ko sala makambo ezali ko sala na yolo to lobela yango pe to kolandela yango à la loupe merci papa et meilleur vena bana yolo nyoso. Bakoko babisu bazalaka na serre Emergence One TV adu elenga bandeko bokoyoka pe bokosentir bavongo binini bale tin Emergence One TV c'est la parole de Yannick Dindo le fils du roi puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonner massivement
na Emergence TV 1 awa et pas ya ndeko na mido awa bomana zo masolo ya papa Hervé bomana yoka tous les masolo politiques masolo ya Bible masolo ya boy ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banque. Vous abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.